Bonjour, bonsoir la famille, mbote na baye nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino bisika nyonso bozali, j'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien ngoli na nzambe azobatela. Merci na bino nyonso nande bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino nzambe na lola apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Deko soke zamba no ya liboso na kati ya chaîne na biso. Kobo santé ko s'abonner et soit quelques secondes ya ko aimer vidéo eza gratuit et na bande ko nyonso déjà bolanda kabiso kobo santé ko aimer vidéo eza vraiment très important commentaire na bino pe eza important na kati ya chaîne na biso. Voilà la famille lelo na yeli bino susu recette mususu to découvrir ensemble ndeni to ko sala yango donc façon mususu pe oyo okoki kolamba pondu po monotonie pe na cuisine un moko esalaka bien to découvrir. Voilà la famille, pour nous réaliser recette na biso ya pondu, toza déjà na pondu na biso awa. Donc na ko lo beza ndeti deux boules ya pondu, et là vraiment simple ya ko réaliser yango. Naza na ba bot na ngami bale boye ya ndembi, naza na mafuta mbila na ngai. Na ko salela solo. Naza na litungulu na ngama moko ya munene boye. Naza na bouillon nanga, bouillon nyonso oyo za nango pas de problème. Naza na ail nanga. Naza na poivron vert na biso. Naza na aubergine. Naza na kibi ya pondu. Et naza na des poissons na biso to fumango mwa muke. Donc ko sala biloko no par rapport ya quantité ya pondu na yo. Pondu na biso to tia yango déjà na nzungu, tozo kende ko tia yango na moto e banda kotoka. Voilà, la famille wana pondu na biso e bandi kotoka. Na recette nanga na konika ingrédients ata moko te. Donc bozo mona nde na zo sala na bandi na ko râper matungulu nanga. Voilà, na râpé yango et na bandi ko kata yango boye pona ebima mike. Donc ça dépend ndenge olingi soko lingo nika problème te. Et mon pe na nikaka et mon pe na mélangeaka ya ko nika na ko kata et mon na kata ka nyonso. Mais pour la recette oyo na ko kata ba ingrédients nanga nyonso na ko mixer ata mon côté. Voilà où eza poivron na biso to si so sa matungulu atoye sukoyo tozo râpé pe poivron na biso comme na lobi ke na ko nikata eluko mon côté. Après avoir râpé yango na zimbeli nanga nazo kata yango lisusu pona ebima vraiment mike. Voilà poivron na biso yango yo awa to comme étape na biso tozo kata ndembi na biso. Donc ndembi na biso yango yo tozo sala pareil na ba ingrédients nyonso. Donc o eza première tour na biso ya ndembi et to ko sala deuxième tour na biso po tozaki na deux bottes na biso ya ndembi. Voilà biloko nanga nyonso na kati yango na rapaki après na kati yango ebimi boye. Voilà. Eza simple ya kosala na tie biloko ebele te. Voilà, to tie kalungu na biso na moto et tozo mafuta na biso ya mbila to tia. Donc la famille meka recette okozala décider donc dès na loba toujours monotonie na cuisine un mo esala bien te. Ngamo na sala ata so na olamba ngamo na lambi biloko soki ezaka na oliaka même goût na bayaka. Donc wana mafuta na biso na po wana esili ezaki po ya mobimba te esili eto kozwa po mususu pona tocha pona mafuta na biso eza enough pona pondu oyo tozolamba. Donc to tika te ke mafuta na biso ekalingama non, c'est juste que lemba efungwama elongwa ya kokangama bongo efungwama après bomona kaka ndenge tozosala. Donc soko olandi étape ni étape kozala décider to meka un peu ko changer façon ya kolambela mwa muke na cuisine pona tolia ka même goûter donc esala moins bien. Voilà, wana mafuta na biso ekomi boye et to kozala biloko na biso o to kataki eza matungulu, ndembi, poivron. Donc awa eza matungulu ndembi na poivron na biso ya vert ya wana toye awa totie tozo kalinga yango. Donc mafuta nanga ekalinga miteke o ekalingama non, c'est juste na tiki yango mwa muke ezui moto après na ko tia biloko nanga oyo ba ingrédients nanga ba légumes nanga plutôt ba légumes nanga oyo na kataki na ko tia yango wana to kotika yango wana to kotikela yango vraiment temps na kikalungu na biso. Donc comme ba légumes na biso bimisaki pe mwa mai to tikela yango temps et mai wana pe et lemba donc lo na biso elimba.
Voilà, tozongi koto yo toye pona kobongisa aubergine na biso tozo kata comme na lobi na nika eloko moko te. Voilà, to kata ngo pe boye. Voilà, awa pondu na biso totika na moto ekomi déjà boye. Donc toye kozwa siko aubergine na biso o to kati to tie yango kuna na kati to tikela yango temps elemba po ndenge to niki yango te et to ka vraiment pona elemba. Voilà, awa ba légumes na biso eza toujours na kati ya mafuta na biso comme bozomona wana tozo tikela yango temps elemba ebela vraiment. Donc c'est ça, to mika tokozala desite bandeko. Donc ndenge na lobi kaka moi changement moke na cuisine ezala bien po moi ezala même yo moko olambi biloko yango mona olambi biloko yango po sa olia yango eza te parce que ezaka goût moko wana goût moko. Moi changement na cuisine ezala bien pona mabota na biso. Tozongi sikoyo koto yo na ntungu na biso totikaki awa o eza basolo na biso na ndembi sorry na ai na biso to rapaki tozi yango sikoyo totie yango na kati ya ntungu na biso po pondu na biso déjà etoki bien. Donc tozi ai na biso to râpé na solo na biso totie et toye kozwa ba légumes na biso oyo tokalingaki toye kobwaka likolo. Voilà, boye. To finiki yango to tikeli yango temps etoka. Voilà. Toye kozwa poisson na biso après avoir kotikela yango temps etoka. Poisson na biso oyo to fimaki to longoli mikuwa et toye kotia sikoyo na kati ya nzungu na biso. Toye kozwa bouillon na biso totie. Et tout de suite kib na biso moko ya pondu totie okotia par rapport ya quantité ya biloko oyo ozolamba. Yo moko oyeba so ozolamba 3 pondu ndenge nini otie la biloko na yo. Tout simplement na biso mo ya kib totie mende na loba toujours bandeko soki eza na eloko moko oyo totie awa esepelisi yo te okoko longola soko boni eza na eloko moko oyo olingi obakisa obakisi eza problème te. Donc c'est juste eza recette yo mo poko yeba ndenge ko modifier ndenge ko sala na cuisine na yo ekozala malamu et to ko bakisa mwa mai na biso pona to tikela yango temps etoka. Wana tozongi koya kotala ntungu na biso pondu na biso bomoni etoki bien mafuta na biso penza emati likolo. Donc tobandi sikoyo kobalola pondu na biso toye kobalola pondu na biso. Nga nalinga basolo na nga na pondu vraiment nalinga solo na nga emonana nalinga teke solo na nga ebunga mais eza bato mosusu banikaka solo yana bato mosusu alingaka kati yango mike donc kaka ndenge oyo osepelaka. Nga nalinga penza ata na pondu ata na balégume na nga nalinga solo na nga emonana. Voilà, tozo balola pondu na biso. Donc c'est ça, pondu na biso yango yo eza toujours wana et tokotikela ngo mwa temps moke et toka bien esangana ponde touti kobalola. Voilà, tozongi sikoyo pona kotala pondu na biso. Omoni pondu na biso oyo totikaki na moto. Donc bomoni yango ndenge ekomi mafuta na biso emati likolo esangani très bien et kala mingi te tozotikaka moke et tokakala te toleka na présentation. Voilà la famille, résultat ya pondu na biso yango oyo bomonaki nde tolambi yango na ndenge pe ekomi na suka. Vraiment eza nango simple bomoni totie na biso biloko ebele te eza vraiment facile ya kosala yango. Donc c'est ça, na encourage toujours ba mama, ba yaya, ba leki, bato nyonso oyo balambaka na cuisine. Moi tout meka moko ça moi changement wana ekozala bien mingi pona biso moko. Donc soko sepeli na vidéo ko bo santé ko aimer, ko partager, ko commenter et kozala malamu mingi. Merci na bino nyonso vraiment na ndenge bozotala belema na biso. Nzambe na lola apambola bino. Et tokutani na mbala ya sima. Bye.